Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Come on. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Amen. Les dieux de l'homme de Dieu, l'âme de cette église, là je parlais, il s'agit de pasteur Abed, qui nous a donné ce privilège pendant toute la semaine de se tenir devant le peuple de Dieu afin de pouvoir parler, partager ensemble avec vous les secrets divins. Amen. Nous bénissons ces grands dieux merveilleux et le remerciement encore va aller chez l'homme de Dieu, pasteur Obed et pasteur Abed plutôt. Ça c'est vraiment un papa, c'est vraiment un coach. On a vécu plusieurs années avec cet homme de Dieu. Et on continuera toujours à être avec. Voilà la raison qui fait encore ce matin, nous soyons ici présents parmi vous. Nous bénissons cette marque de confiance à notre personne et nous bénissons la présence de tous les hommes de Dieu qui travaillent à côté de l'homme de Dieu, ainsi que tous les services inclus dans la vision de l'homme de Dieu et tous les fidèles. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est comme ça qu'on reçoit la bénédiction de Dieu. Je dis que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un homme de Dieu prend le micro, il faut être sensible à toutes les paroles qui seront libérées par la bouche de l'homme de Dieu. Même à des signes qui peuvent te demander à faire. N'hésite pas, ne te pose pas plusieurs questions dans ton esprit comme étant te demander pourquoi il me dit de faire ça, pourquoi il faut ça. Faites ça d'abord. Alléluia. Tu ne sais pas, ça peut être une fois que le Seigneur a voté ce matin pour passer enfin de te bénir, de t'impacter. Amen. Zambe ya pamolayo. Tolbeli poso Jean-Paul. Grandeur, ils allaient le komoko ya motuya. Ils allaient le komoko ya monene. Oyo esengeli mwana ensemble nyos. Ayeba grandeur. Ils allaient réserver pour la pagano te. Mais grandeur, ils allaient réserver pour la mission. Pourquoi grandeur, ils allaient réserver pour la mission? Parce que livre, il y a 1 Jean chapitre 4, verset 17, livre Zoloba. Tel qu'il est au ciel, c'est tel que nous sommes sur la terre. J'ai toujours dit souvent aux gens que faut qu'on y ait Nzambe, la lola, Azanzambe Yanguya, Azanzambe Mozui, Azanzambe Makasi.
azali nzambe motakoki korenverse ye aza te, motakoki kostope ye mpe aza te. Alors Bible elobi tel qu'il est au ciel, c'est tel que nous sommes sur la terre. Alors nous sommes n'importe qui te, nous sommes ces représentants ici sur la terre. Alléluia. Na pesa ki exemple na lobi ambassade ya États-Unis to ambassade ya États-Unis ndenge aza awa, bien que vivant au Congo, mais il n'est pas un Congolais. Il est au Congo, mais il n'est pas un Congolais. Donc, à son fils, qu'on a dit ça, ma loi est Congolais. Mais à son fils, selon mes instructions, selon ma norme, selon ma principe, il y a un gouvernement américain. Même quand il y a une façon d'être, à côté, quand il faut changer la beauté, à vivre le bon mot, à dire que awa nezambo paya, awa nezambo kanangate, awa nezambo tali sambo kananga. Cela veut dire que quand il s'agit de représenter ton pays, il faut être sûr que tu es un véritable représentant de ton pays. Un représentant ya mboka azalaka mutu ya soni te. Un représentant ya mboka azalaka mutu ya pambala te. Un représentant ya mboka azalaka mutu ya soni te. Mais un représentant ya mboka soni pakala azalaka mutu ya tout. Azalaka mutu ya kembo. Yoko kwa représentant ya motote. Mais yoko kwa représentant ya nsambe na sana moi awa. Nsambe pesi nga pouvoir pour autorité. Na bongo ya lelo. Pointe la sakwa likola bongo inayo. Si autrefois progrès ala qui te parce que on a qui n'allumé à connaissance mais au travers de ces enseignements vous pouvez déjà comprendre que place na yo est grandeur mais place na yo est en entité place na yo est du premier niveau mais on a dit condamné te ya ko na dernier niveau tikanza me asala yo grâce tikanza me asala yo faveur tikanza me afulu kisayo tikanza me ya mayo ngoro. Alléluia. Grandeur est à l'espace. Grandeur est à 120 ans. Mondo, il est en kilo. Il est en kilo. Parce que, dans mon azo, il y a comme la côté à Toms. On y a l'ambulance moko. Et so yamba, waouh. Nzamba bikisayo. Po elenga mokilo malamona ngoli mutu kana tena mutu wa mopanzi na zota na yetobiza na bi ndeko ya kewa bikola sala tangola bikisaye. Po nenge tozote bebo. Ese sengwa kolinga okufate kolinga mudasa kamera yote kolinga mutu afina yote ozaya yote ozaya sambe. Alléluia. Otokufa lelo te na lobi. Na lobi otokufa lelo te. Po mutabomana na botamite. Mutupola bomokana na botamite. Ametika la pepe la tête passer nous yo, on va pas tenir à Jésus. Alléluia. Amen. Dans le bas qui est grandeur, ils ont aussi à faire la représentative. Ils ont balobi parce que vous pouvez s'adimiter dans une esquema, dans une caca, dans une longuinayo. Cela veut dire que quand on déchète les caca, Dieu doit tout simplement dire que je te prive, n'a pas faveur dans l'ensemble, n'a aussi ma faveur yamatu. Comme Moutako Sumbayo à cause de la tête, Moutako Malama à cause de la tête. Bien aimé dans le Seigneur, nous on y va te donner le lot, parce que ma confusion, Nakata Bavina Bango, Nakata Bamisala Bango, parce que les gens ne savent pas donner la dîme. Normalement qui va payer sa catimité, mais ma foutaka, dîme. Dîme, ça dit obligation. Dîme, et poni batute, à tous apôtres. À tous les pasteurs, aux docteurs prophètes, aux évangélistes, aux condamnés à couper sa dîme. Parce que la Bible lui a apporté dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes pour que Miloko et Sangate Wapi Nakatandaku Yanzambe. Dans le bâtiment sous grandeur, ce qui me dit avant d'aspirer la grandeur, il faut pour toi un bon gestionnaire. Il faut qu'on y ait combattre la considérer besoin d'exemple ya pesio pour y la chose une bonne la 6 heures aux $200 faire soit $200
nasombi ata makaroni, nasombi ata banini mapapa na ekoteka wa pesa mbele kopesa na $200. Yo mona ngana nasoma na chine, nasoma soki basket et ça le tout ça bien aimé. Basket ça le côté. On attend que le basket mais on attend que le mbongo. Mbongo ne peut pas sur basket. Mbongo ne peut pas sur la type. Mbongo ne peut pas sur la femme. Quand on commence na mbongo dele, on koluka basket te. Ba basket muso ba ça ba commande en ligne, ala qui va faire koluka na poto. Alléluia. Avant soit 10 000, il va que gérer 5 000 dans ma pension. Ce qui est en train de pour minimiser tes combattants, que bon bouquet était dans le bon bouquet. Il donna à chacun selon sa capacité, selon sa grâce. Donc, on dit, ah, mais mutu na particularité na ye azana eloko nzamba takati na ye eloko nzamba takati na takati na yote o ate papa pambe ya tango na likente o ate na likente tango mama fesa te atoro mama salote te o ya tena ye ezaya ye suko yo ifo ba malamu eloko ba pesi yo kokunda yango te kofomba yango te salela yango ate na forme te ate na malonga te salela yango linga yango avant que vous comprendre et que vous soyez dans la kati ya vie na yo nalobaki ke grandeur lelo pour que na soye on a bêti prier na bêti seul na on dit ça ne on dirait que ça le côté mais tant que les sikaza babinza bomoni ba musuba sala ko ba sacrifice biloko kola biloko ezabatina menga isoki kaka lelo obimisi ngala libumu ya mbisi na kopesa yo sacrifice ya soledad bino babinza baganga na likolo na texte na Seigneur on dit et l'Éternel ordonna l'Éternel n'a pas ordonné quand tu priais l'Éternel n'a pas ordonné quand tu jeûnais mais l'Éternel a ordonné la libération des Jonas. C'est après avoir donné. Alléluia. Il y a plus de bonheur qu'à recevoir. Bien le mettre dans nos ensembles là. Au moins ma comme Jésus est tes ont tardé. T'as la gauche, t'as la droite. Attends, c'est là que l'on a paix ensemble. Attends, nous allons pas nous paix ensemble. Attends, nous tout cas paix ensemble. La paix ensemble est un témoignage. Nous t'avons ma comme Jésus simbaté. Azu nous tout cas kabelinga. Alléluia. Alléluia. Azumutuka pesinga. 2 semaines après, ma pesa y fois au commerce $50,000. Bako ma okangwana mkolombo ukaba bénéfice. Ngamba ojele mbogo yo zalo na koko place vie. Ngamba ojele mbogo. Olite ngamba ojele mbogo ba bénéfice tout. Abana chola po il faut la tata mo des aider. Est-ce mutazo tout tango batala kena muno. Oh, donc on pesinga imbo ngai kutu na travailler pour moi tipo quoi. Non, non, sommes attaqués dans la tête. Non, sommes attaqués. Alléluia. Là, nous sommes comme si. Bien aimé dans le Seigneur, grandeur va créer à Kango. Grandeur va créer à eux. Je vais clôturer. Vous savez que dans un mariage, la tiki va marier. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Romains chapitre 6, verset 7. Bible mikosate. O nyonso mutu aloni to oyo mutu alonaka nde yango ne mutu. Nazali koluka verset moko na comprendre te komesana ezoloba boye. Bakomesire yo kaka na mesure oyo yo ozalaki kosalela. Je vais conclure pour dire de temps de la manière au suko okotambosa bomo ya yo façon na yo ya kosambela façon na yo ya koservir nzambe façon na yo ya kopesa epai ya nzambe yango nde kodetermine niveau oyo nzambe azomema yo na mikolo ezoyo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ngazawa nalobi grandeur na kati ya vie na yo ezo dépendre na manière oyo yo ozomema makambo ya nzambe na kati ya vie na yo.
ndenge comprendre makambo nzambe, ndenge sala pour nzambe, même pour na yo moko yango nde ekodétermine lobi na yo. Bible dit, celui qui sème pour la sœur akobuka corruption. Cela veut dire que ceux qui ozomona mabe okomalamu okobuka malamu. Yango nayebisaka bato boye na kati ya vie kozaka na esprit ya komeka te, loba komeka te, loba komeka te. Fe na kati ya vie kozaka na esprit ya komeka te. Nazomeka nano naomeka nano na vie na garçon naomeka na kata komeka asebele bafebele bazwa baseli po azala omeka. Ma joie, ma zèle, pour la bonne. Et le monde a suivi, moi, $50 au moins. Na mekano ko soba ta papa na defi sabo. Wana ta la ka po na yebi. Tutu so na baruwa ba to futa ka ndola pasa. Na mekaka. Pe wana tika. Na kati ya vie komekaka te sala mokili elobi kili riske na vie soki oriske te na vie soki oriske te okozwa pe te eza makambo so na kati ya vie na yo il faut riske opo riske ofolongola somo olongola kopanga olongola déconsidération na yo ezali ozanga komindima omonga nazali awa te ondimanga te etali yo nga nazomindima nazanga nazabo yanga te etali yo na kolinga na yo epa na ngai nayebi ke ngai na milinga natikali boye po yo kolinga ngai lelo lipo koyinga me ngai nakoki komiboya sala ngai na miboya nakomiboya te mpo nazanga te nakomiboya te bolingo ya nzambe naza na posa ya bolingo na nga moko cela veut dire naza na posa ya basentiment na nga moko ya bamotivation na nga moko mpona makambo nalingi kosala mpona kobonga na ngai ya lobi naa na posa. Merci beaucoup, merci Matthieu chapitre 7 verset 2. C'est-à-dire naa na posa ya kolinga ya mutu te mais eza na posa bolingo ya nzambe mpe ya nga moko ngai moko mpe nayebi ke na milingaka ata na lipapa na domi nayoka soki te nakomisene te mpo yesu alobaki alobi contactez-vous à ce que vous avez. Contactez-vous à ce que vous avez. Quand nalobo na bango passer oyebi nda bango yo kutu wangula ite maintenant quand ils ont ça au moins là c'est donc imaginez-vous passer à la ite mais pourquoi quand on a quoi il faut maman petit frère qui a moi c'est dans les États-Unis à yote sur pas que les États-Unis avec son mot dans besoin il y a na sebe ça qui d'abord la bala bonda nakoyo fait magaba tout dans la olinga mopona tawana esengaki fo ya mwesala confiance na commencement ezaka na quelque part na kama communication tasoni po azana ni papa moko moko kota msuba bamba te et un problème te lingane ngozawana ezansela comment le bébé ça va tout cœur nzamba zonga quelque part finance ezana quelque part na finance ezana quelque part nango comme preuve omota bébé ya insamane lelo mama ya 50 ans papa ya 60 ans et yo ya 30 ans ya 20 ans bazali kosukola yo lelo basukola na yo te lelo yo moko kosa baba ndenge na yo il y a un temps pour toutes choses tazali zaba pambola yo na mona yo na niveau zali mingi mabambo
oza kitoko, oza malamu, oza yo moko te. Nzambe aza longola yo, balinga yo te. Loba na te etali ngai te. Na pota bolingo na bino te. Na bolingo ya nani? Ya Nzambe. Po bolingo ya Nzambe. Na bolingo na yo. Tango ezokutana, ezokoma sincere. Ezozona rede sincere. Pesa nini? Etombola yo. Milinga kusio na Nzambe. Atiko na Nzambe te. Azua amatusio na mbetu. Kama matusio na mbetu. Atiko na pomite. Na memeli ya ndoto ya baramu. Atiko na ndoto te. Ayena. Accomplissement. Amen. 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 Ikazame apambola yo. Ikazama salomola bula yo. Grâce ya Nzambe za likolo ya vina yo. Grâce ya Nzambe za likolo ya vina yo. Grâce ya Nzambe za likolo ya vina yo. Au fait, nazoka na tongo lelo. Onction ezo mata l'esprit na ngaka na bana kusakola pona. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Alléluia. Na ina yebisa mutu moko na tongo lelo. Bibelo bina Esaïe chapitre 5 verset 7. Bibelo makambo nyonso bakalaki mpona yo. Bibelo cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Nazoloba mpona mama moko, mpona papa moko azali awa. Makambo nyonso bamusaki mpona yo. Oyo kobonga te, oyo kobana te, oyo kobota te, oyo makambo batambola te, makambo esimba te, oyo ata otali oyo ozamisala te, ata obali okobota te, ata okepota oseremo te, ata okepota komikana te. Nzambe alobi makambo wana ekosalama te. Ekokoma kati ya vina yo. Eyebisa mutu moko na tongo lelo. Nzambe yo ndimeli. Nzambe apesi ya vina yo. Amen. Alléluia. Alléluia. Bibelo Nzambe na biso. Anali Nzambe ya possibilités illimitées. Qu'est-ce que cela veut dire? Bibelo parce que yo on a valeur dans les chapitre 43 verset 4 et 5. Alors parce que yo on a valeur beaucoup munene. On a mpira ya tanangai na kolakisa yo ke na lingi yo bele pona yango na kopesa ordre na bata Ethiopie kufa. Tadi makamba ebe makefina yo. Afanya kotika komunisa yote Nzambe azape ya koboma ye. Alléluia. Tukana tongo lelo. Nzambe ya lola. Nzambe ya nguya. Watozo salela. Atala na gauche, atala na droite. Que ça soit bisiko tekata, bisiko salata, atala famille obalela, atala bisiko futelata. Mais que nous sommes yamato, amisala ennemi volontaire ya vidéo. Pikazaba bemaye. Pikazaba kutanaye. Ouya. Pina la bibo. Pini tobela à ta droite, on mire à tes côtés. Et toi, tu ne seras jamais à terre. La Bible ne touche pas mes ouais. Elle ne fait pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Alléluia. Il me dit les premiers seront les derniers. Là je vais dire à quelqu'un, comment gâter, zéro. Pourquoi ils apprécient moi? Parce que les premiers seront les derniers. Batumoko bayaka na 6 heures. Banyoko bakosala musala. Basala. Bayobaki ke batoba na 15 heures. Bakozasala moko na bango te. Ezaki problème ya mutu à 6 heures te. Problème ya mutu à 15 heures te. Mais problème ezaki pas mutu ya kontaka. Bakoki koya na 6 heures. Mais manière na kosala makambo. Ekokani te. Bakokuta pana avance na yo te. Mais bakokuta yo. Pana esala na yo. Kobanga te. Bazofute na parlement. Mais parlement lobi ekozala yo. Sénat lobi ekozala yo. Bazofute na gouvernement. Na lobi ekozala yo. Après bango lobi ekozala yo. Après bango lobi ekozala yo. Tika babota. Mais bakangi maternité te. Basilisi bana te. Tika babana. Basilisi babana te. Est-ce que nazola ya mutu mabala? Nabitika babana. Babana esilite. Tika bakota babilo. Mambo ezali ya tata na yo.
C'est ma mille fois là, yo. C'est ma mille fois là, yo. C'est ma mille fois là, yo. C'est ma mille fois là, yo. Dino lo binsambe. Acha cancele si cancele za la kiteka. Nazo considérer que mille fois là, yo atomwa lelo. Ezali fungola oyo peso accès na bakandi chose. Soki ondimi ya motima bango ya na simba yo, Zamba pambola yo, Zamba pambola yo, Zamba pambola yo, Zamba pambola